Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Il est écrit dans ta parole. Quand tu envoies ton ouais en mission, tu lui donnes l'esprit sans mesure. Saint-Esprit. Anderebro y querebro se manderecas. Jesus. Merci. Voilà, bienvenue. Moi, c'est José Boloa, l'international. Tous en direct à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le pays de Mandela. Très ravi de savoir que vous êtes tellement abonnés massivement à www.congo dialogue, un site à la bonne manière, dirigé par la coordinatrice Maman Francine Ngembe, grand prêtre mère. Voilà, vous voyez que dans la minute, tous un peu très surpris. Moutasimbi caméra, c'est elle Naomi. Caméra woman. On a assimé bien. Thierry Mboli, talarandenga simbela zo bougete sans trépied. Mais aussi mi caméra ta olenga lenga image baluki likola. Anyway, ya monte liya wate. Maman Francine, merci pour na tanayo, merci pour la confiance au Pesibiso, na cadre musala kaka. Lelo te en Afrique du Sud na ro ambela bino aza Yannick Malé, aza réalisateur, aza comédien, aza serviteur, aza dans aza presque nyonso. Tobe tellement ba réalité mo ra sud awa concernant l'église. Concernant mon salon média, alors s'il y a des questions à poser, les numéros à la bientôt là affichés dans le petit écran. WhatsApp, Bokoma. Facebook, c'est José Boloa. Permettez-moi d'inviter Yannick Malé. Papa, ça va? Ça va bien. En forme? En forme. Enfin, Tozio Lelo. Vraiment. Babise les Kébéli. Vraiment. Ah bah, moi, introduction, Mouké, na ba téléspectateur, ba Monio Lelo, bah, il dit que, et le mieux, à la ton nom, on a théâtre de chez Bisso. Moutakala. Moutakala. Ma présentation, quoi, ça fera des bien. Vraiment, merci beaucoup, Papa Boloa. Nakoyambanga na émission, na yo vraiment, naza vraiment, na esengo makasi. Na moni ki okotanga vraiment na mutema. Bref, présentation, na ngai, na bao ba yebingai. Na bao pe ba yebingate, naza Yannick Malé. Ndenge kaka yo sali introduction wana naza un peu na ba casquette belé quoi. Côté ya comédie, côté pe moi ko simba caméra, côté pe moi ko réaliser un peu ba cinéma, côté mususu pe mamango bonzambe ali, to botama na yango ba kinga te ko yekolango. Nde wana naza leki ya ba yaya ebele, kulutu pe ya ba leki ebele, mwana pe ya ba boti ebele. Ok. Bon, marié célibataire, Yaya tout le monde a mouké, on a raté aussi peu dans maquillage. Jésus pour elle non, azul kaye bassi réellement. Bon, vous t'as la full house, bazana maramunion, c'est vraiment, tu es vraiment une bénédiction pour l'accord à Christ. Et puis aux alipes mboli pour l'équipe de médias en Afrique du Sud, tu reconnaître rango, tu reconnaître ba papa boss, tu reconnaître ba dani image, tu reconnaître ba kulu tunabiso, au ba osalam sala bandeko salam sala qui tope ba osalam chikuna ya René, n'est-ce pas, tu reconnaître bino. Alors yo soiga le bilo boss reconnaître ba Nicolo te ya passi. Ya passi. Ya malé. Tu ba non la casquette en tant qu'artiste. Ma solo ba non na côté théâtre. Solo théâtre vraiment kundoli penza wana no ke kundola mena ko pesa ngona mukuse. Ouais. Théâtre ezali badon badon to bota makana yango eza ine vraiment to bota makana yango. Na kozalaka mwana muke ezalaki batie théâtre de chez nous comme bato nyonso ne bazali kotana télévision. Yes. Naza kolinga théâtre mingi. Et puis nazali na particularité moko so ina tali théâtre et que bato musu batalité le lendemain na bofandisa bango nyonso wana bani ko expliquer bango ndenge nini elekelaki scène ko ezalaki ko scène ko pe kaka ndenge ezalaki donc mutu so atalaki te aoki kokoyeba théâtre na partie ndenge na expliquer le alors ba tu peux ko ba komaki ah non ozana don wana il faut que ça la théâtre un jour ma cousine dans les États-Unis ya pena aye alobi ah nalinga memo pa ya lisala ngomba c'est moi ça y na yo moko boyo te naza camarade nanga osala kuna azo sana ko pa lisala ngomba mais nazwa ki chance au kende te tozali ko kende vraiment surtout et pas ya na coupe ya papa Edmond Yombe gauche azalaki ve ya mimi alors grand frère na biso mo boya Guilain ndé mutazali ko mema biso kuna to kindaki na ami nanga to tanga ni classe moko héritier voilà tozali ko sala ba répétition il y a joué qui pe na banini mususu bon ba rôle ezali kaka un peu secondaire ezali penate que ba
remarqué bino talaka série wana bato bazalaki ya makasi déjà bambonge alors nazwaki pe tango ti toye koya koto tango toye nakutanaki na pasteur Pascal Bakole azalaki déjà na groupe na ye babengi na kombo ya diaspora un jour bon nayebaki te ke ya sala pe théâtre mais un jour na papa qui diamfuka poya groupe Salongo mon a été malakimia na 2007 ou 8 boy papa qui diakufaki toi qui n'a besoin ya mutu aya kozwa ba image pe mutu alobe nde tant to ke ko solliciter ye nde na ye ko apprendre que ye pas na groupe ya théâtre ya saka théâtre to sali connaissance wana à partir de wana ye akoma ko benganga bino yaka ozana talent quand même oyebani pe quand même na bato yango ya ba théâtre basana bongo yaka ka to travail yaka to comment ko travailler na ye en complicité na mama à partir ya poto nati tango ya okende kisasa na 2008 wana ko zonga na zonga kinde na ye ko monter sikoyo oyo ngambo ko nazali fondateur comme ya Africa Star depuis 2009 le 28 novembre 2009 Africa Star vraiment nous saluons acteurs nyonso entre autres banani bazana kata wana vraiment batoto bandaki na bango mingi ba voyage ne muté séparé du en tout cas mutu alongwa te na salaki na Alex Kantima Nina na Bintu azana Lubumbashi Alex azana États-Unis Gauthier Amisi azana biso na Afrique du Sud Christian Liloka Ziska Bomandeke azana kisasa Mimi Akame azaliawa Junior Golba ye bazana biso wa tozaki na ye vraiment ba Gisèle ba Clarisse Mushinga bake bele alors tout le temps comme une occupation na musala nini boye ba tournage comme ay penza ba répétition comme qui un peu kilo comme ay kaso tozana pièce to bengani nde na iko solliciter ami na ngai de konanga ikulutu na ngape ya musala Romeo Bahati ye lokola zaki déjà muto dramatique de travailler na ye na baya na o lokwa bazali a bo to travailler na bango ba bibiche de Djoboure ba Calvin la Queen vraiment to comme ay siko ko sala ni bato na bandaki na bango mingi nazana bango awa mingi nazana. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez branché connecté dans www.congo dialogue avec moi, José Boloa, l'international. Ça, c'est votre émission, l'espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance. Écoute, Anara, n'est-ce pas? Babou l'a bien, Tovandi, Tozo Sola. Pour découvrir qui est Yannick Malé, peut-être moi, qui est la musique, je suis parce que tellement de la derrière behind the scenes, comme on dit en anglais. Les autres, donc, Maman Francine, Melvino, Yannick. Alors, Badbarosa l'a convaincu, Tess Bandimarosa, acteur, qui joue à qui? Et le monde a une absabino. A imité à voix, belle n'engazana. Yamoto joue na casquette en tant que serviteur. A imité Nani Yamobutu, hein? Elle n'a Yamobutu. Yannick. Oh, maman Bolo, vraiment, Jésus va tout nagaye na Hérode. Bah, il s'inga que ça la bika moi soko lingi salam moko na mona. Vraiment, vous avez raison. Un acteur comédien va y bakaye na moi touche muke. Bandeko na yebite soko na lobana bino nini bato misusu balandaki eloko elobi na télévision na butu na TV Molière na Amen TV mususu baleri butu mususu basali ba crise baleki balobi Micheline aze ko lobanga na futi basenge ko bakene ko beta Micheline ngana futa ka basenge te botala mwana oyo alingaki abeta Micheline Washington azawa Washington afanda kana kitabo makase Washington naza senge moko tolokotaka Washington ya zonga na kitamo magasin abundela kabiso soko bayibi yo ata bisu na kitamo magasin bengi Washington akozula bino boyebi Micheline nenga yakite Micheline ayaki mabe na kwa kondimata ko sala ekobo yango wana nesika wana pe na sambela kite ya kanisi lokola ngala ko répondre ye po bato ya cherche okite bazwa pouvoir ngape na baki na kolobate po bazwa alobi o likambo ya 8e promotion ye Micheline Kose abetaki na Paris nka moto na tongeli ye lamba bien na motema malamu ya mama poudre ya liboso Micheline atia nga moto na pesa ye rouge à lèvres nani akoyoka moninga zua voilà wana to kimi mwa mutie to zonge pa ya nini wana mama wana aza mama mona sepelaka ne mingi na utanga kombo ate na kati ya aza muta ba justice omona a poursuivre yo mais ayebi na linga getro ya mwana aza wana. Voilà, nous saluons grand prêtre mère, hein? Maman à Banation, maman à Maman Ebélé,
Maman Olangi au show, merci. Donc, Waneza va imiter voir Maman Olangi. Maman Micheline a l'ongwa. Vous avez imité ce monsieur. Vous limitez ça là, eh, ça l'a raconté. Mais en fait, ma Francine, n'a un bien acteur quand même. N'a un bien on a veste acteur dans minute. Bana ya Congo démocratique. Naza opesa bino mbote. Na ndenge busungaki ngai tango nazalaki na Belgique. Na kulubana bino na 1980 tango na benganaki Mumbutu buzalaki sima na ngai bino nyonso lokola bopesi ngai chance nakendaka komona ba décideurs ba occidentaux na yibisi bango botika peuple congolais asala choix na ye libre bo imposer biso moto yo bo imposaki biso na 2006 te na yibite ka iloko yo soko bakendaka kujwa ye wapi yango wana lokola tuyi na Afrique du Sud ngai na mama soko tuzongi na Congo kolia kozala kaka mbala misatu ndenge na yibisaki bino alors na kubenganela bino Kabila oyo afandi na kiti ya bukonja lingi kokende te oyo bino buza kubenga Kanambe wana tokanisi paix à son âme le vieux Moïse à côté ça ibana Isaïe na terre promise te metolo ka Josué oyo okende ko établir bango na ba territoire quoi. Voilà, une année maintenant Azara na kata morgue donc docteur late défunt docteur Etienne Tshisekedi donc va imiter vous comprendre donc c'est pour dire que El Nao hein papa Didier na Suisse Didier Kunga c'est vraiment un artiste tout fait yo aux artistes mettre musala musala ndeni il peut imiter Batebele il peut imiter ba voix yango wana kotala ba talent Yamale merci mingi pour Natana yo. Je crois que le groupe a évolué bien. Non, moi, mon keba téléspectateur va s'attendre à Nina Mikolo Zoya, Nanu Asika Oyo. Est-ce que Pierre Césali, Egoyakan, et puis Ekobima Mkolonine? Le groupe a évolué très bien. Tous la pièce Moko est en chantier. Nous aussi c'est en côté, mais malgré ça, tous la Moko déjà est un produit fini. Les autres c'est la kaka producteur a fait sa besoin d'ingisa, le baquet. Ok. Nasi na lancé en Wana Siko est sur na maboko na ngate za na maboko ya producteur. Les autres pièces Moto ça qui année passée. Mais pour le moment, tous la pièce la minute et puis on a la flash dans la publicité. Mais bientôt, very soon, tant sous février aussi la tête, on voit déjà Mobile Asika Bolingo Pe Asika. Mobile Asika Bolingo Pe Asika. Je crois qu'elle n'a pas joué dans Katuana. Ah ouais. Hier à Salaki n'a pas tableau précédent. Donc mixaki yango n'a pas omusu to Salaki n'a pas de connaissance mais vraiment ils le remords na passe pas de bien. Ouais c'est pas comédien nyonso ya publicité ba mi recruter na Katuana. OK, merci beaucoup. Yamale, merci pour vous avoir branché connecté ba question Zali donc on a aimé Bino Yamale, Yannick Malé, un artiste comédien, réalisateur, caméraman, producteur donc Lelo Azana groupe na Moko, les stars je crois. Africa Star. On va d'ici là Bokolanda ba pièce toujours qu'à un niveau yo ce qui est sili déjà chaque fois que Ebola regarde dans un petit écran tu vas nous passer un extrait dans le Bolanda. Yannick Malé, tu n'es pas seulement un acteur, vous avez un serviteur. Les learning zabo donc ba bibi no ba serviteur, bo tekimboka, bino ba serviteur, bo c'est comme qu'on s'improviser dans ba ministère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ba serviteur ba tekimboka comment? C'est serviteur de Dieu encore tekimboka te. Un serviteur de Dieu azawana pour appuyer pour mboka, appuyer pour ba konzi, appuyer pour peuple. Ce qui est un serviteur de Dieu comme côté Kamboka, le va mais un serviteur de Dieu aza vraiment un serviteur de Dieu qui ali ko honorer Nzambe nae, a osala makambo selon volonté ya Nzambe ndenge sengeli asala makambo. A prier pour na ba politiciens, ceux qui ezana iloko moko bo eke ya ko condamner yango ko ba politiciens basali a kozala na ko banga te quoi. A oleka condamner yango. Même s'il faut le président de la République, on condamne le président de la République en face, le cas Elias Salaki, il pas y avoir un cas. En tant que serviteur, selon votre point de vue, on vous dit maman le Cameroun a Mbela Kio. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire la politique? Bon, je ne pense pas. Réponse Wana. Apôtre, pasteur, prophète, mais il y en a bien réponse Wana. Parlement. Ezalaga Mibale. Yarana oui, Ezarana non. N'est-ce pas que Naomi pour un autre nom, n'est-ce pas? Va serviteur, pasteur, pendant se diriger l'église. À côté de ma politique, on peut le faire. Ezarana oui, Ezarana non. Mais ngai selon compréhension nanga, na mona so eloko ezana oui, na non. Il faut ezala soit
moko eza mabe moko eza vrai ou alors biloko wana nyonso mibale eloko moko te eza vrai. Il faut vérité ezala na katikati nde balobaka que l'église doit être au milieu du village. Nga na kokosa expression wana un homme de Dieu ne peut pas se mêler de la politique, mais akozala na katikati un politicien soit a besoin de prière, après qu'on invite un président de la République, qu'on invite pasteur, a un problème spirituel. À cause de pasteur a semblé lié. Un président de la République peut inviter un pasteur. Oui. Namboka na biso na Congo. Namboka na biso Congo. Président bengi pasteur. Namboka nyos tomona. A prier pour nae. Tomoni. Kaswa bengi collaborer. Tomoni évangéliste, grand évangéliste américain. Le long Nzamba sunga soka gardé en vie en novembre à 100 ans. Billy Graham. Billy Graham naza pasteur ya ba président ibele na monde. A prier la bango, a fait ça bango ba conseil. Et ça va bango. Tout le monde va prophète et va s'amener pour na roi. Oui, les alliés. OK. C'est quand il y a un lobby faut kakazala au milieu du village, on a une expression on a ngana kwa. Donc on a le paquet, un homme de Dieu doit être au milieu du village. Donc selon son adina décortiquer réponse na yo, ozo souhaiter poser conseil que ba pasteur ou ba homme de Dieu ba kota na politique. Ouais, baza au milieu du village. Mais où est-ce que baza na kati? On va na kati bon baza pe na ba écriture na bango pour ba se défendre. Oui, parce que ngana ko condamné, mais a une écriture na bitala. Bible le Bible le David David Kuta Saoul Kuta Zalaki boy c'est ça. Ya wana nga lobi donc pour ngai na ndenge Bible ezo le benabiso il faut azala na kati parce que selon Nzambe gouvernement Nzambe elingaki te na volonté parfaite ya Nzambe eza ba gouvernement tozana ngote et bandi quand Nzambe atie peuple naye Israël la dirigé par un prophète Samuel. Israël a kené ko copier makambu ya batu mususu bamboka mususu baso sala babite. Samuel e biso pe tolingi tozala na roi oya ko diriger biso. Omoni tant Samuel a lobby na bango a convaincre bango baboyi. Samuel azonge panza menza babi ezali yo tende mutu baboyi mais bazo rejeter nde ngai. Yo sala choix ya peuple. Lukela bango roi. Unaona? Yamala kama msupe makambo totala ka politique c'est comme on peut Nzambe prions pour le Congo sala bosabwe Nzamba mikoti sakadi na katite po ezabna volonté parfaite. Donc c'est pour dire que ndenge soto koti na pratiquement na mboka na biso le Congo, église catholique est un monopole et ça là bas marche. Votre point de vue là-dessus. On met que quelque part tout le monde a église catholique, église n'est jusqu'au les devant pour nous retrouver une solution na mboka na biso. Église est cause de solution na mboka. Na kobele la kama be en face. Omoni Moïse asalaki ba compromis belé ko scandaliser ba sala nzambe sur ba okoma. Moïse soit à côté na terre promise de suite ya désobéissance. Nzambe bisaki parle au rocher maintenant tu ne frapperas pas les rochers mais tu dois parler. Alors Moïse a tombé qui na popularité. Alors bi rocher sort l'eau, mais obimate rocher. Alors ba mama ebele na bana bazoya bazana posa ba milamai. Moïse olia sala o nzamba lobaki naye asali pression au peuple tindaki Moïse azui nzete ale nakanda abambi ebimisi mai bato melima nzamba bindengo sali boye omona mboka wana na musika yo kokota te tu vois. Mais Josué tango ayaki Josué asali ba compromis Josué abi soit ozana ngai soit tikali. C'est ça makamto mona ba serviteur mususu ba sala ba compromis. Et loko amoni ya mabe na politique to na ba kondio ba diriger mboka olia loba mais ameli yango tant qu'on a attaqué na batu à la salinette ya bima à loba. Au moment la popularité place quoi ça? Au sali li sous-souté loko nzamba tindaki au sala mais au sali malgré batu ba pousser. Wana nzamba za sous-souté. Mais tant nzamba za na yo s'il faut ba boma yo lokola Eli azwa ki courage au loba na Kab. Boye. Jean-Baptiste azwa ki courage au loba na Hérode qui même pour naé. Les lopé tous en a besoin de serviteurs de Dieu parce que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Bible change raté. Il y a rien de nouveau sous le soleil. O ezalaka yango ezali yango pe kozalaka. Ceux qui par Jean-Baptiste bazwa ka ba nini ba risque wana. Tozo mona basala nzambe mon côté azozo risque encore. Église catholique ndongo tuni ceux qui est elemi. Bon, moi je suis pas catholique. Na yebiti en tout cas ba oli misanga ba catholique. Ba koza na initiative ya bien ko sala. Mais et l'on sur l'église catholique et ça là. Pour la première fois, Mouto ya bimisa Kabila na pouvoir, na élection. Ok, Kabila zuité. Na bito tu awa na tien na bino. Tika mutu liberté. Tam suna otanga comme boye. Ok, Kabila zuité.
mais batricher mutu ya liboso asalango c'est un catholique abe malumalu akufaki pe asakenda déjà ye mutu asalaki ye mutu abimisa Kabila imposé atie wana ozomona déjà na eloko wana catholique esala lelo so ba catholique bon na ebite soki akoluka se racheter bon erreur asalaki ameko bongisa mais so tozongeli papa Mosengo ngala moni Mosengo batikele nazalaki mwana moke na période wana mais tozali kotala ba conférence nationale batikele yango a travailler asala eloko moko te tango aye abimisi slogan moko les médiocres doivent quitter les médiocres bon ezobima côté musu loko la comédie côté musu loko la nini on a évité na monaki marche basalaki quand même ba pasteur rebelle ba pentecôtiste ba soutenir qui mais je ne pense pas que l'église catholique a pu poser la souci ya mboka Congo qui est je ne pense pas pour ngai en tant que chrétien yo pour na uniquement en tant que chrétien bana kin bana Europe bana Brazza partout vous branché connecté na www.congodialogue babino José Boloa wa eza réflexion yo pesoza na posa makanisi na yo kana ba numéro za na petit écran ya ka to vanda to solo to réfléchir ensemble mona ra timbara reza na tango nango na minute to vandi to réfléchir ensemble ya tekara dit amen le bipe amen dit amen 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 pas ça osoma banda ko ba villa yo zo ra pauvre dit amen pe kaka oye po singa tambonga aspirine na za na ngote mais il y a pour dimanche kaka dit amen yo po ndimara amen I receive o receive wapi ata ba ko semno ka receive abolo ba men réfléchir très bien ya bon tel now réfléchir très bien Yamale na mon réflexion na CP na makasi pour aiza na réflexion to réfléchir ensemble n'est-ce pas na CP na makasi yo peut ça contre Mambalobi vous êtes bienvenue ya repese pour point de vue na yo na mon nom discours des okende la tant que serviteur de Dieu pour to chiter moi muke message no ko repesa en tant que serviteur na ndenge makamba mozo kende sur le plan ecclésiastique surtout na sona kambo to ngana politicien te posa na parti politique te wa mosena nzambe ote ak évangile na ningo zo même c'est ko pesa na ba serviteur bo landa yo église épouse corps de Christ wana bena na pesa ko na zo tamo moke moi de 3 minutes o nzamba tio na mutema vraiment merci beaucoup ya Boloa émission na ya na kusa na penza bena lo ba penza na yo na ya na en tout cas batoyo na mema ba na mutema alors un message na ko pesa na église le corps de Christ qui est l'épouse vous avez comme belé donc tabani baba comme panzana ba mo kwa bamba mbakela na télévision ngani mna bandaki yoke ndenge nini tout ça donc na minute to comprendre na livre ya Daniel Balobi celui qui lit a ça l'attention ouais azotanga ça l'attention message na ko pesa na bandeko toza na temps oyo écriture munene za sur la muraille écriture le komamaki atango ya roi Belshazzar je crois asala ki fête moko batu nyonso bayebi fête moko païenne mais akoma ki a dépassé ki ba limite akezo ba instrument ba insul o ya temple ba ya nango na fête na bango ko ba ya komia nango masaka nzamba sepelaki na biloko wana te alors nzamba silikaki akomi na mur ndenge tomonaki mutu moko ta okai ko pesa explication ni kotanga alors babengaki Daniel de mutayaki atangi apesi explication lelo tozomona biloko mabe koti mingi na ba église bazui biloko alibanda bakoti siango na kati église bawa église bakomi ko bimisango libanda okomona pasteur okoza la pasteur amusement izalaka nango okokene sala pêche nge pasteur na biso moko akufi akene ko sala pêche azindi okosala pêche okosala chasse occupé ko sala exercice corporel parce que Bible ezoko ko appuyer ngo babi exercice corporel est utile pour la santé mais ezaka kana mawa okomona un pasteur akomi na un membre d'honneur ya équipe moko boisongolo makamu na bango pe bakomi ko kende ko kotisa na kati ya église pe bakomi ko bimisa ba kotisa na biloko wana là c'est pas bien tous en écriture sur la muraille alors oyazo tanga asala vraiment attention tant ils société tous en temps enlèvement message ya kopesa batu lelo ezate que message boya bozwa ozwa bomengwango okufi otiki yango okolata pe ba veste yango boye kokufa otiki yango molimo na yo okokende wapi soki Jésus Christ aye lelo na temps enlèvement est-ce que yo okokende question to ko se poser yango wana tolo katola ndaka kateke oya akwei musala nzambe wana ko yantuka basala nzambe ko ezope musa pe batebele ka bazo basala nzambe bingambe bazo ko ya ndenge wana alors biso para biso kozala to sunga bango na mabunda o bazana no makasi bayika piko basunga ba o bakoi baza ba faible parce que mingi pe balembaki me nzamba simba yi bango na loboko ti bakoma ina mboka ngoye naka alors tozana temps ya enlèvement message ezali tokanga na Jésus Christ tokanga na liloba
toyeba ke écriture monene eza na muraille totanga yango pe topesa interprétation pour que tango Jésus-Christ akoya raté te enlèvement wana tokende biso ensemble. Ya Yannick na bato balinga ko mingi na pe so ko tanga bango nyonso ba salutation na bato to bayebi yo ba membre no ya groupe ba fan club na yo bato ba sapotaka yo kwa d'une manière ordinaire. Vraiment merci par rapport à mais après so tanyo te boy comme aba politique vraiment bazana mitu ebele bon na otanga yo non na opesa o merci ya liboso merci ya liboso vraiment otiaka invité à l'aise allo batuna ndenge sengeli vraiment wana na apprécier ngo pona tala ka émission na yo chaque fois nazara nango et ça la ngese makasi na pesi merci na pesi merci lisusu na yanga indeko na benga nani ba benga la patrona ngala benga nani bipendu voilà ma bipendu ya Afrique du Sud a comme une grâce mbizi la sexy de Johannesburg elle na la patrona na pesi ba merci et belé en tout cas hier wana benza na makambo ya théâtre la seule actrice au ko benga ko peso stress té ezali mususu ko benga yeboye apesi raison mais ye azala toujours dispo puis on ça il a très bien apprécié bambote belé pe ba merci mingi na pesi merci na bato nyonso bazo soutenir nga email image merci na soutien na yo na pesi merci na le pasteur young people na invité sur ta l'émission yo le pasteur Jean-Papi Zakola mbote na yo pasteur Daniel Mukeba na cité Bethel ya ba mbote na Europe na pesi maman na ngai Léontine Bomengo ba mbote belé. Mon ami personnel nazasi au l'émission V12 Pichu Kwanzambi Nzamba Pambola kuna na Londres place aux Ali na famille na Mobimba. Merci beaucoup. Voilà, je suis presque à la fin. Yana tobeta boy ngana matayozo kita hein. Ya bon. Voilà. J'ai dit grand merci. Nous sommes presque à la fin. Ça c'était Espace Dialogue. Là où la réflexion et la connaissance se rencontrent avec moi, Josué Boloa. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à Johannesburg, Nazana Johannesburg, Webika International. Mo Cape Town, mo Durban, mo Bamboka, mo Belé, mo Tambolara, juste pour avoir information. En fait, Toamba qui n'est qu'on a vu serviteur de Dieu, mais à autres cultiver talent naé, na monde ya art, na monde ya comédie, na monde ya drama, na monde ya théâtre. Mais ça peut serviteur. Yannick Malé. Boki réflexion a imité les binomo muke mamolangi a imité les binomo muke Etienne Tshisekedi. Alors après si peu point de vue concernant le serviteur de Dieu et puis l'église des Okendele mais ça m'a pas si to fongola mato na bon ngocha ba commentaire rebelle to komi presque na suka. Grand merci na Didier Nkunga na kati na Suisse. Grand merci na grand prêtre mère Francine Ngeme de la Belgique hein grand prêtre mère grand merci na Elna Wazala qui derrière la caméra. Merci Nabino Nyonso, Maman Igona Estelle Bozan à Paris. Grand merci Nzamba consolé au maire hein 2018 Ezayo Nzamba Ropeso sous Kimia. Nalobi merci Ming Nabosani Sunanyo. Grand merci na maître Taizon à Cape Town na Maman Ninel. Grand merci Nabino. Chers téléspectateurs, tant Ezama Masuka. Comme na tamo très difficile. Ndeka invité na lobby. Écriture eza déjà na mythe, na mire. Écriture eza na mire. Les autres c'est un rare au fond de la miche. Mambozo Salama, oh ACK, oh Boenaboy, oh Mukuna, oh Pasteur Vincent, oh Nani Boy, oh Abapanzani, oh Bakei Boy, oh Collabo, oh collaborateur, oh ceux qui Benani. Donc nous sommes presque à le temps de la fin. Yali Kamura au Sela Maele. Utilise ta sagesse, Zala trop prudent. On ne sait pas qui croit à qui se confie à qui. Hein? Et à bon terme, depuis que tu as la confiance dans le minute. Pour handicap et côté. Ndika pe na ba micro ndika na ba caméra ndika phénomène ndika donc va mourir ndika mo va saranate mais na sepe que le président le baki RDC Zamboura liberté d'expression comme une option à Souka. S'il y avait des commentaires à faire, des suggestions à apporter dans cette émission, vous êtes la bienvenue. Moi c'est Josué Boloa, grand merci Nabino Sobolinga Rabiso. Il est écrit dans ta parole. Quand tu envoies ton ouais en mission, tu lui donnes l'esprit sans mesure. Saint-Esprit. Anderebro y querebro su manderecas.